Merci peuple congolais. Bao ba mesala kopesa le fou de Fayulu Maputo. Et Maputo na lingala to benga ka yango batoi. Ba yi batu oyo ba koyeba lingala malamu te. Bande ko ngai daye awa liboso na bino pona kotalisa biso mboka ya Congo tozali wapi? Toali kokende wapi pe tokomi wapi? Obanana ngai pokena kota na mama na likambo. Na komeka mwa malamu kobenda bato ida pasa matoi makutu na bango. Mwa mokena kozonga na Kabuya Auguste Kabuya esa ngai makutu naona fils mukoko. Obo mesana kolobeke mingi na kati engomba ya 10e mairie limete boko yeba te nini boko sala ida pasa. Ekiri ya ba miyibi ekiri ya ba criminel. Oyo kotila biso infiltration na kati ya mboka na biso. Bande kolanga tango bato ida pasa bino bokanga kaete Kabila ndemo to memela biso ba Rwandais ngai le fou de Fayulu na ko contribuer na koloba ete zali Kabila te Mzee Laurent Désiré Kabila atikala ko signer accord moko te na bino bato babandaka ko créer ba groupe de rébellion ensemble. C'est l'IDPS à l'époque de Mobutu. Wazala ki icône. Wazala ki siya ya mindele. Ndeko ngai. Moto zalaka siya ya mindele na kati ya Afrique. Zaka Mobutu. Mobutu était puissant. Mobutu azaka na armée ya makasi na kati ya mboka oyo. Na kati ya Afrique, Mobutu alaki lokola moto oyo motinda ya mindele. Pe Mobutu mutu asimbaki kisi ya mindele ala kati ya Afrique mutu abandai koleka ya alaki te. Tango Mobutu akufi mindele baye ko tourner baye ko pesa mokongo baye ko tala Kagame. Nde ba pesa Kagame pouvoir ya ko gérer Afrique. Ce qui n'a pas dit le nom de la carte Afrique à 100%, il y a 80% de Rwandais au bazar déployé dans tous les pays africains. Mobutu, président de la République. Mzee Laurent Désiré Kabila, rebelle. Mzee Laurent Désiré Kabila, camarade ya Museveni. Etienne Tshisekedi, bazalaki 9 attaquants de pointe de Tshisekedi, c'est Obalaki, pembeni ya Mobutu, alaki kobenga mo batato balaki pene ya MPR, na kati ya parti politique MPR. Bakimi Mobutu bakei ko créer groupe de rébellion na Zamba, ex-de Goma. Iye, Etienne Tshisekedi, Jean Bemba, Azaria Sourouberwa, na bato mosusu o mosusu batikali. Ba créer rébellion pour faire face na Mobutu. Ba boto na Mobutu pouvoir. Rébellion soutenue par qui? Par Paul Kagame. Yene parrain. Ba ye babundisi Mobutu. Nengombania Est babundisi bakokite parce que Mobutu était puissant. À l'époque, à ne pas oublier, le premier ministre était qui? Le premier ministre était Papa Nabiso, ancien au Sénat. Yende Moto, Kengo Wadon, Yende Moto alaki premier ministre. Et puis Kengo Wadon dans le Babou. Soki Baboto Libiso Est, Soki Baboto Libiso qui s'engage, Ngai Kengo Wadon dans le Colombo premier ministre. Etienne Wabulu Babasuki Nanzela, Bakoki ko faire face à Mobutu te bakimi. Basuki se rébellion na Nzela. Museveni abengi Kagame. Nazali na pire camarade na ngai moko ali puissant, ali makas. Kombo na enan. Mais c'est Nikas wana Mobutu azoluka Kabila. Na kombo ya Kabila na ba pays nyonso komona te mais na ba pays mususu bakobenga Kabila le père oyo na kombo ya Monsieur Nikasi. C'est Monsieur Nikasi Kabila, Laurent Désiré Kabila, azalaki plusieurs fois ministre dans 5 pays africains. Balukaye partout basoye te. Dès Kagame baye, mindele balobi te. Lokola moto la bobi ali puissant, to pesa mission akende kobenga na Mobutu parce qu'il y a les plus puissants.
Muze na Zamba basololi na Museveni. Muze asengi au secours ya armée rwandais. Asengi renfort ya armée ougandais. Kagame boy. Museveni pe aboy kotinda basoda. Muze Laurent Désiré Kabila a préparé Bakadogo na kati ya Zamba. Sont des Congolais de Bantou. Bapiki mo bade komona bakobenga. A formé bango. Chef des opérations militaires nous a nommé Kabila Oya fils. Bazaki na Zamba na rebelle. Oyebi Moussa Botola Kisangani boni. Mobutu a tué ba missile na ino sur armée force na ba ke ko tele ba Kisangani. Kengo wado na biso ki Kisangani kwei ngala longwe premier ministre. Moussa kwei sa Kisangani na Bangombe. Na Kabila fils ba koti si Bangombe ba créer ba missile na bango oye ko détruire mindu kilo so Mobutu a na Kisangani. Ben les verts Kabila Hippolyte Kaname oyo mwana ya Muze a koti Kisangani. Ba bon pébé partout par-ci par-là Kisangani tombé ba force irrégulière na biso pour batiki Kisangani. Ba salanger ya Mobutu oya forma ko ba commando batikali ba bundi etumba na Kisangani ba kokite 2 jours ba kimi Kisangani tombé. Le père Kabila, le père Mouzé a récupéré Kisangani. Mouzé tiki Kabila oya fils na Kisangani a Lubumbashi. Les Américains ont envoyé 6 personnes pour que bakende kosolola na Mouzé na Lubumbashi. Bayebisi Mouzé esengeli na yo okoki kokota Kisasa bongo te. Esengeli na yo okota Kisasa na ba Rwandais na ba Ougandais. Mais avant, ba Ougandais baya na ba Rwandais baya esengeli yo signer accord. Moussa Tuni Paul Kagame. Abine nini ekola kisake. Ngai na kokoma président. Moussa Tuni susu américain. Nini ekola kisake ngai na konata Kisasa na kokoma na kozala président de la République. Pour que ngala bino to signer accord esengeli to koma na Kisasa. La fana la Kitwana, si ma toko signé accord. Balobi d'accord, toi ali d'accord na yo. Batindeli Mouzé ba troupe ougandais, batindeli Mouzé ba troupe rwandais. Baye ba côté Kisasa ba renverser pouvoir à Mobutu. Moussa comme président. Kagame comme diable ya bindele. Atindeli Mouzé oyo kaka tobenga kaye na kombo ya Mese Bisimakara. Bisimakara va passer accord pour que Mouzé a signé la Kisasa. Bisimakara et Kisasa sali 3 jours. Bakei ko célébrer fête ya Bokozo Mouzé sui wapi awa l'hôtel moko ba ko benga Royal. Ba célébrer basi kitoko pe baye ba mama Chalamwan basi pembe baye ba ko bina tolo libanda. Bisimakara lokola lela loyenge lokola lela ambiance akotuna Mouzé mwasi nini oyo lingi ngai na kene kolala naye Mouzé alobi na basi nyoso oyo na peso mama Chalamwan bakei na mama Chalamwan l'hôtel Bisimakara lolango oke mama Chalamwan azaki déjà préparé pa ya Mouzé bisi omoni moto aye na mokanda ngana ko signer ezali ye wana yiba mokanda wana yakala ngoto pasolo yango. Mama Chalamwan balali na Bisimakara atomboli na muto ya mbeto akamati accord au Rwandais batindaki pour que Mouzé signe ayibi yango. Le plan était bien préparé. Ba pesi moto alaki na porte pa mama Chalamwan. Mama moto azaki na porte pesi yango moto alaki na mutuka. Ba memi yango pa ya Mouzé. Mouzé comme obeta ba shit. Abi mission accomplie. Akamati mokanda na pasoli yango atumbi yango moto. Na Togo nango isengeli soko ba signer ba diplomate américain ya Grande-Bretagne bango tout baye Kinshasa na palais royal ba kozela kaka Mouzé a signer. Mouzé na Tongo nango Mouzé ya 6 heures alati feste na ye. Ba diplomate toko bi 7 heures benga Bisimakara na téléphone Bisimakara lobi na zoe. Benga Bisimakara na 8 heures Bisimakara lobi na zoe. Bisimakara la mukina ponga ko luka mukanda alite mutu échauffé. Kagame tie maboko na motu alobi to raté accord na Kabila Mouzé. Zela Bisimakara na 9h Bisimakara koyate
Moussé Laurent Désiré Kabila lobby na bango ba notable américain mindele lokola toseli bisimakara journée à lelo soki ayete nga na kotika la consigner sous accord mon côté songolo pakala pona côté ka Congo la naga de journaliste et puis bino ba congolais na bino ba taïda pasa wo pesanga ba kutu journée leki accord non signé quelqu'un va passer ordre na ba Rwandais ba nakia abi bo assassiner bo longola ebo éliminer Moussé lokola la kana lukutu ya munene aye kolobane jamais trahi le Congo ba congolais balingi na la président richesse à Congo et sengeli bana Congo bango ba bénéficier na yango ndena 97 toyaka ko benga 97 98 toye ko bunda na ba Rwandais awa to boma ba Rwandais awa na cham boyebi yango bien to benga na bango bazongi bakei Moussa Tikali les États-Unis d'Amérique basali complot na Paul Kagame ba assassiner Moussé 3 ans après le kola bayeba ki Moussa zaki pire Eduardo baleki na zele Eduardo bakei côté ka Moussé ba bomi Moussé ba assassiner Moussé a koti mabele babi photo cha moto ali mayele to sommet à Congo pour que tolia ka minéré tolia ka richesse ya Congo bakamati Kabila Hippolyte Kanam voilà qui peine à Moussé batombo le bachie président de la République illettré chief vundu si voix bachie au sommet à Boko akamati akei kondima bakor ya bato wana mais Moussé s'il a qu'à accord na ba Rwandais là il faut tuer bakayango James Kabarebe à la tête comme chef d'état-major Kabila Hippolyte Aye James Kabarebe qui est à Songi Rwanda va nommer chef d'état-major Bakor et bandi wat Bakor et bandi lorsque Tshisekedi na bajano bemba va créer XCD Goma ne ba kena ko signer Bakor à ne pas oublier M23 to ko benga M23 lelo c'est créé par l'IDPS et Tshisekedi a envoyé Valentin Mobake na Rwanda pendant 2 ans. Akene ko salani. Akene ko signer ba accord pour que ba soutenir ba renverser sous pouvoir ya Kabila Hippolyte Kanam et moi na naye. Estimbité. Willy Ngoba o le porte-parole ya F23. Membre de l'IDPS. Tango Tshisekedi ba nommé président pas ya Corneille Nango. Ba nommé et pas Corneille Nanga président soi-disant. Si l'on va passer Corneille Nanga ba carré millier yambo canabiso. Après qu'on passe ba carré minier ba ko bebana Christian Tshisekedi le ka Félix akei ko boto la Corneille Nanga carré minier moko. Allez, Corneille Nanga Siliki akei ko rejoindre M23 na Zamba ba créer Alliance du fleuve Congo. Ba sangi sango et comme moko na M23. Bako bomba bato na est tango baboto la kibiso bunagana est-ce que Corneille Nanga zalaki ezalaki Willy Ngoma nan membre IDPS mokoza M23 et si l'Itendeko le Congo notre pays est dirigé par les Tutsis à quoi démontrer nous avons plus de 60 quelques ministres. Ceux qui Congo, tous à 60, c'est quelques ministres, il faut tous à la peine à 65 et tout. Oh, bah, la kaka, ah, bah, ça paye, loger dans Congo. Ceux qui n'ont pas Sabino, encore il y a M. Chibanda. Bah, il y a des pestes, bah, bien. Encore il y a Kamba. Et l'Obinine. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Topesi Awana Maboko, ya Rwanda. Rwanda faut nommer l'administrateur. Premier obstacle, Azarias Rouberwa. Il a été comme vice-président de la République dans E+4. Tolongo E+4, Kabila Hippolyte Kanam a nommé Azarias Rouberwa ministre de la décentralisation. Ce qui n'a considéré Botuna IDPS.
Lelo affaire Yaminembwe et Soukawa. La personne qui contrôle toute la sécurité et l'armée congolaise, c'est qui? C'est Azarias Roubero. C'est lui qui dirige comme vice-président de la République après Félix. C'est lui. Tshisekedi azali na droite ya koloba ete asala guerre na Rwanda. Parce que Kagame azali premier fils ya Mindele. Rwanda eza mukie mais eza munene sur le plan ya fétiche, sur le plan ya armée. Aza soutenu par la grande puissance. Créé par l'OTAN. Pour la combat, pour la colton, Yambo Kanabiso. Pour que Rwanda zanana ba arme lourde. Ils ont 5 colbat à Congo. Ils ont 5 colton. Ils ont 5 manganèse, iranium. Tout, Yambo Kanabiso. Les lois ont déco. Nous avons quelques institutions où ils ont camarades toutes. Bizimakara, Tilelo, Azaka na Congo, na Kinshasa. Aza logé dans l'hôtel ya Rotana. Ba foute la caille hôtel $500 chaque jour. Et pas M. Félix. Nana Kena Kofuta, c'est M. Nicolas Kazak, ministre des Finances. Tous les preuves, tous les vidéos. Tilelo, Félix a bien yango. Denis Inyakero a bien yango. Mais bataille de pes bati chingi. Batvani la scène c'était babeli lotoko balembo, Fachi beto mu kwatondolo. Deuxième obstacle. Monsieur Alexis Guizaro. Azali beau-frère ya Félix Tshisekedi. Ndeko Denis Inyakero. Aouti ko postulé na Congo comme candidat député national. Na kati ya parti ya IDPS Rwandais. Abimi député à la parlement. Azo dirigé parlement. Azana de Rwandais. Bon frère ya Félix. Troisième obstacle. Monsieur Charles Mukiza. Azali directeur ya Banque centrale. Yenda Zali Mokozia. Azarias Roubero. Le président de Tutsi. C'est lui. Monsieur Charles Mukiza. Aza Rwandais. Azo Kamba Banque centrale. Envoyé par qui? Par Kagame. Il est ici avec nous. Monsieur Roland Kassantal. Père biologie à Denis Inyakero. Oye Dasana. Moto a géré la frontière Nyon sur la Congo. Moto a géré migration dans la RDC. Papa ya Denis Inyakero Rwandais. Yende moto a contrôlé. Bobengana Rwandais, compagnie aviation Rwandais, na kati ya Congo, et comme Kolongo Rwandais ko kita na Brazzaville. Yebisanga. Ni les angi, papa ya Denis a fongo la frontière awa na bichi gobila pour que ba Rwandais ba kote. Yo boyike, ba Rwandais ba za na Congo te, ngai mu kwa tondolo beto, oza limbodo. Na ko contrôler nyos. Yango na yebsa kibino ba Congolais, na Congo tozali na président de la République te. Parce que celui tozali ki na président, akoki ko permettre te makila ba Congolais tangana est. Tozali na nounouche de la République, comme on est Chilo Antoine Félix Chikatabombe. C'est un criminel, Félix. Yango lelo, oyoki contradiction entre Chilo. Je ne sais pas comment ils ont bombardé, biso atie banti soleil, banti drone naye, na est ya mboka na biso. Une fois Congo est mati si kaka avion de chasse, et kopanzala likolo. Même il paraît, Azo soutenir Kagame, même il paraît, Azo soutenir le Félix Tshisekedi. Talabousso. Félix Chilolo, nounous de la République, après ces injonctions, donc Augustin Kabouya, D4, a nommé informateur. A lobby d'ailleurs, Pessa Bataille de Pessa ma machette, Pessa Bango va mettre l'essence,
bakende kotumba ba drapeau ya ambassade des États-Unis na France. Bakende kotumba ba drapeau ya France. En même temps yo zo kende ba français, ozo le la ba ko sunga yo, obundisa Kagame. Est-ce que ça liboma to sa mutu? Ndeko. Mboka oyo ezo kambama et pas à toutes. Notre économie nationale dirigée par qui? Par des toutes. Par les étrangers. Banque centrale, oh, Chilo l'a nommé, Ndekonaye, a nommé Ndekonaye, Ndekoya Mwasinaye, la Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale est à Congolais? BCDC. Et ça dit 100 ans à Congo. Mon patron de la Banque centrale, Messé Forest. Congo, tout ça, la banque qui est dirigée par les Congolais. La banque qui est étranger. Qui est Kiti Bank, il y a des Kenyans. Osu Ecobank, il y a des Togolais. BCDC, il y a des Belges, il y a des Bissoté. L'économie nationale dirigée par les étrangers. Mais dans le monde de Kochilo, là où tu continues à soda, avant tu as un biso sous Kishaga. Na 13h. C'est à 15 km pour qu'on arrive à Goma. Mais l'oki lobby na yoki bobola ya Chilombo, nounouche de la République, a bouki le sous l'okuta. A lobby, n'a qu'on négocié dans M23, mais n'a qu'on négocié dans Kagame. Biso Toloba et Loka Pokala. Fayula Marcha. Abi Kagame a travaillé complicité dans le comité international. Il est fait Seboya. Toloba fait ça quand il regarde quand Sakana Yake. Il est fait Seboya. Le lot Masson qui va faire ça. Et si l'État Moto Yazali, président de la chambre de commerce minière, il y a RDC. Comme on est MC Moukion. Si c'est Moukion, c'est Moukion. Azali Rwandais. Félix Moutanome. Moutazali, président de la maison civile et chef de l'État, nounouche de la République, Chilolo, Rwandais. Denis Inyaki a raison contrôler la sécurité en bon canon sur l'armée. Le lot Yewana Ndini a que négocier la Kagame. Si ko lobby bino ba Congolais ba tchingi, il dépêche de tomber dans marche, bon que marcher lobby. Peuple, cause le peuple est mouchité. Il est temps de se prendre en charge. Il est temps de faire la mouche au-dessus de l'Oaki. Peter Kazad, Nicolas Kazad, ministre des Finances. Zokanda Zagade, les Congolais déclarent des libertés. Tata Naya Zali Rwandais, maman Naya Zali Congolaise, au Babé Gagamsou Jouabo, maman Nicolas Kazad. Tata Naya Rwandais. Yeboko Chilo, maman Naya Mouzombo, Yangola, Tata Naya Congolais. Yango na lobi na bino ba Congolais ma beleze ya bakoko ba bomba Fumukimbangu ba bomela biso Fumukimbangu ba bomela biso mama qui pas vite ba bomba Lumumba ba bomi Musée ba bomi Etienne Tshisekedi on a travaillé qui complicité na ba Rwandais lelo nzamba tinde biso Martin Fayulu Aigle Moto Ali Constant. Moto Ali associé à Pep. Le lot Fayulu la Kangi Monoko. Mais balalité Bakeiko touché sous constitution. Chilo Bakeiko dit Makozok Sassama le Condécom premier ministre a continué à faire courage. À violer la constitution. Pourquoi? Parce qu'il a nommé Bajiji Yaye, Kourou Yaye, Nyoso Yaye. A quand même Simbo Kao et Komi Yaye. Yo mona wapi bokilo, akele ko bulisa bokilo.